Kilongo TV. Ndeko na biso Marie Misambo akufa na ye. Moi mutu akufi amna ye kikopema. Nga mema mari to kena ba brazaba ngana mari to a close ko lekata musumbana. Bakoko balobi bongolo meso. Ler papa za mama zali. Bana pe fo ba monanga. Pasteur wa ba landinga inga opeso mbongo te. Oh. Ya na opesa hote. Oh, tanga kaka. Pona atota ikomote so bimisinga ipo pasteur wana taba ndolo bika mwana watika ye na bandeko pasteur fantôme donc Oh, ba yibi nini? Oui, bazo yiba peuple. Hein? Bazo yiba peuple. Abota mwana mbali. Abota mwana mbali. Ah, ya solo zalo amba lokuta. bandeko na ye babi ke to amuna Marie Misambo ezaki obatama yo biso na miso bato donc c'est sili ngata nga pasteur wana biso pas ça so za azuya masima au moins loko kopesa imbongo te Azuzemi, ya pasteur, et créer problème à Libala. Bongo mutsa kufa na yesi ko boga itanga songolo pakalatika mwana. Ozaka pasteur to okoma na omuntu maboke na YouTube. Après ce combien des années oyoyo koloba ba point négatif na ye na miso bato. Deni lesi o bana ko yebisa ye bana ko bo ko sala po viendront ici devant le monde pour exposer Marie Misambo. Que moi la Marie Misambo yeyo. Et puis Marie Misambo, pour votre information, si elle a caché le garçon là, c'était pour prévenir ma foi ya ba. Wanezaki moyibi. Obi? Wanezaki moyibi. Abota mwana mbali. Wanezaki moyibi. Obi? Wanezaki moyibi. Balongo lango. Ya bien te. Balongo la ministre to balongo. Te balongo la ministre. Pombo mbongo ana pe ekende wapi? Pombo to yebisi kezoko tata. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bana poto, bana partout, balanja Kilongo TV mbote na biso. Lelo toza awa, tosela bino balader ndenge kaka ezalaka. Masolo ya Ram ebu Mingambo, ministre Kibasa a biso Ram, bakataka biso unité en téléphone, toyeba te kendaka wapi. Il paraît que eza pona ko soutenir gratuité ya enseignement. Toyebi te soki eza solo to ya lukuta kuna na Assemblée nationale bazo zelaye. Affaire de Nilesi sur Mwana Marie Misambo, est-ce que c'est vrai ou faux? Pourquoi Denis Lessi a affirmé que Marie Misambo a bota mwana msusu à part ses rites, a bota na pasteur moi azobenge pasteur fantôme, pasteur en wazala kaka entre ponga bina limité quelque part wana Denis Lessi a affirmé makambo oyo tozomi tuna azui ngo wapi, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi tout ce temps Marie Misambo depuis akufi bamvule leke belé Denis Lessi a ko révéler makambo siko, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que Azo, baby ça, personnalité à Marie Misambo bien qu'à Koufa te respectable, oui, mais Denis les a affirmé, bien Zaki pire Marie Misambo. Marie Misambo a bota moi si, moi na mbali moi qu'on a Belgique, donc pas Rich Misambo,
Marie Misamou atikaki mwana mususu esali sujet ya esali sujet à la une ya ba réseaux sociaux ebele boyi pasteur Denilesi Mikolo des fois te azo betalité akanda po ye mutazana impact Mikolo lité akanda za na prison yango tobito lobeana ntoto na bana kini ba exception vérité réaction à Denilesi lisolo à Denilesi oyo sur mwana ya Marie Misamou est-ce qu'azo honoré mémoire ya Mowei est-ce que ça vérité topé bez kaka tokosolana bana kini tokozwa ba vérité bana kini nyonso o ba oloba et ça absolument bien toké na reportage na biso ya lelo. Bonjour papa. S'il vous plaît papa. Papa lobi oloba te. Yaya ça va? Nazo ndeko na biso aza na moto. Mon frère bonjour. To beta lisolo ya Ram. Ram o ba okata biso ba téléphone. Oyoka kyango? Anayoka kyango. Ministre Kibasa abaki a se défendaki bien que makambo isila te pona yo. Likanisi ya Ram waneza mabeto malamu. Te eza mabe ya malamu te po utie mwa crédit na po solana mutu boye ukotika téléphone o charger crédit ka siko pas même à 2 minutes te bakati bongo ce n'est pas normal ya bien te babi ministre Luka échec a fachi po mandeko a postuler a zoate na ba élection wana vraiment ne na ebina te ande na ebité mais il est vraiment pour na eloko il fallait balongolango ya bien te balongola ministre te balongola ministre pour mbongo ana pe ekende wapi pour mbongo to yebisi ke zoko tata donc makambo ezo sabo il fallait mbongo ana kota na trésor public siko oyo to yeba isike ezokende te donc fallait lungwa mais ba si biso Denilesi abi Marie Misamou atika mwana mosu ya mubali yopo yokiango wande na yokite Marie Misamou akufa mais Denilesi expliquer bi abota na pasteur ma bengi pasteur fantôme atika mwana mubali na Belgique c'est là ba propos wana ozo soutenir Denilesi to golepsa Denilesi ni te wana to ko soutenir par rapport qu'il fallait kolandela pour na landela mwana muto sa kufa na donc il fallait kolandela kaka yeba soki pasteur ango papa ya mwana ngonde azanani to kasi po na weba papa mwana azanani babotaki na ye ya solo to eza ya lukuta to eza ya solo fallait kolandela po na weba asali na ye bien asali bien to yeba mwana ngwaza ya nani selon yo na ba pasteur watangaki mwana ngoza ya nani selon na ba pasteur batangaki wana nde na yeba te. Voilà, merci beaucoup ndeko lobi Denilesi asali bien. Lobi bongo te? Lobi bongo. Asali bien. OK. Donc Denilesi babi asali bien par rapport ya ndenga lobi ke Marie Misamou bota mwana moko ya mobali lisusu pa Rich Misamou ndeko loba quand même mbote yaya. Nakubaki. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment langa Kimbangu? Kimbangu, yebisa biso nanu bazokata bato ba Ram na téléphone otie mbongo bakati ozoyeba ngo taxi Ram. Nazoyeba ngo wana ezaki moyibi. Obi? Wana ezaki moyibi. Oh, bayibi nini? Oui, bazoyiba peuple. Bazoyiba peuple. Tambo? Oui. Okoyebisa bakonza mboka nini par rapport ya taxi wana Ram? En tout cas, tolingi eloko wana te. Tobanga nano eloko ya liboso Nzambe. Po Nzambe likolo leta na se. Tokende ndenge ye moko président ya biso Fatia lobi tokende tout doit esengeli état de droit pela na makambo atina suka parce que biso ba peuple tobanga yango na singi kaka moko Nzambe alandela eloko wana. Bongo pona Marie Misamou Denilesi ayi Marie Misamou abota mwana mobali na pasteur moko ya Kinshasa mwana waza na poto oyoka lisolongo. Bon nayebi na ngate nayebi te. Wana mamuna bango utakufa yo msili solo na pona ni eza malamu te ya malamu te conseil ni opesa Denilesi donc Nzambe alimisela po Nzambe alimise po mutu dasa kufa na ye. Monsieur mtakufa so bana bazaka même batika la pona kolandela bakoko balobi bongolo meso leur papa za mama zali bana pe po bamonana bongo mutsa kufa na ye siko boga itanga songolo pakalatika mwana tondi mangote
asali mabe po te asali mabe po moto akufa eske basambaka na moto akufa oui asali da mabe mais lelo ba ADN ekoma ba preuve ekoma nzambe nde témoin oui appareil te nzambe nde témoin oui tosenga pardon asenga pardon pa moto akufa ubien mpa na yo bongo abimisa opolani sikosenga pardon pa na ye moko ayebi ntina nini abimisa ko po asenga pardon oui po moto akufa na ye yoka ebeta lisolo katika mwana boyeboye etake ye moto alai na bomoi tomona mona ngo te moto akufi sikoyo mwana ye ozomonaka eza machance Medele saza pasteur akoya makambo alukuta te wana eza bapasteur bapasteur wana bapasteur te bapasteur baoleka na bango soki ye mpe akufi atikaki mwana bakobimisa pete bon soki akufi soki nani akufi te po mwana wana monana ok namoyeba ndeko keba batuta oyo mutuka ezonga nsima ndeko bonjour bonjour papa journaliste comment on frère Roméo kitsa mwa masque mke tozobeta lisolo ya ram na makambo ya Denis Lesa baki mpona mwana Marie Misamu nayebi te soki oza informé yebisa biso na tobanda na ram to na mwana Marie Misamu bon tobanda no na ram taxe ram oyo ministre PTNT azosenga tofutaka azokata biso na telefone tofutaka wana volonté na biso te yo ofutaka wana volonté na yo te bon mpona ngai normalement na ndenge bazokata biso peuple congolais baramu wana boye ntakozala mbongo mwa moke 1000 francs atie mwa mega mpo militaire solola bino bokati yango presquement donc tocomprendre te eza bambongo oyo ezokota na bacompte na bango moko to ndenge nini jusque là eza taxe mais baleka na tv basi nali moto tokeno te tofuta taxe lokwa na minute oyo boye nalaka so comme preuve typique omoni jeton oyo tobandaki kosomba bajeton moko epai ya bachauffeur na biso ya moto association des chauffeurs tosombaka yango 500 lelo hôtel de ville asali ya ye moko tokomi kosomba yango 500 francs hôtel de ville de Kinshasa oyo ya Gentini Ngobila yango comme preuve 500 francs soki oza nango te oza na mane soki ya 50 000 soki combien ya bango wape so balobi yango nous allons payer eza mabe te mais keno bakatakataka bato mbongo boye ezobima ndeki moyibi donc bayekwe ezobima ebele ezobima vraiment donc mwana lobi eza te ezobima ebele keno donc yo ebi balikonzi ya mboka baza na kati donc bato ebele donc mambo eza ebele ezaka bato balongola yango ezosunga peuple te tosouffrir makasi au moins mtaza na 4 téléphones to 2 téléphones na ba sim nyonso bazokata na bas donc en fait c'est ça tous les réseaux à Kinshasa bazokata oza na intérieur na capitale bazokata to souffrir to kemba fort et pona Denis Lesa lobi Marie Misamu atika mwana msusu ya mubali apa Rich Misamu yo lobi ni bon ngai en tant que frère pona oya lobi wana en tout cas nayebi yango te mwana oyo toyebi au peuple ayebi peuple congolais ayebi zali Rich Misamu oyo toyebi ka ye wana le homme so lubana na mona epete mais soko yeba ite ya yebi si yo mabeni ya sali teza mabe parce que ekoza un secret mo we e bomo mais quelque part yo dévoiler yango Denis Lesa baza famille moko te makamia mama Marie Misamu et concerné te Denis Lesa aza mutabandundu aza mutamai ndombe Marie Misamu aso be mukongo eso munyang ba koyeba antake donc frère na sœur y a antake pasteur au sœur c'est fini ba osuka na balimite on ezo déranger pour Marie Misamu akufa ya bimisi vérité Tony bon nzamba limbisanga na part na ngai na koloba mabete Denis Lesa azali un pasteur de Dieu Misamu pe à son nom Mesika azali bon nayebi vraiment te et qu'est-ce qui dérange bon ngabe na pona ngai pona mwana wana Rich Misamu ye ndeka nayebi omswana nga nayebi na ngai te atika ko sali réputation ya Marie Misamu sa kufa ça fait longtemps mtasa kufa yo salira kombo na ye ezatika amne zali ba sepelate atika ga lobi so eza vérité asali ka mémoire yes akamta biloba bobo yebi eteke ye alobaka trop père wana alobaka pe vérité moko pe boye azara akosaka bato pasteur azokosa bon asa mutu a un accord charnel akope ko kosa ezateka comme ça pasteur o lobaka vérité pour ça pasteur non akope ko kosa akope ko loba vérité
Tu as un faux prophète, non, un faux prophète. Tu as un par rapport à l'acte. Il y a pas ça parce que. On est au moment où acte, il y a des sont classés côté. Bon, na classé. Na classe, il y a un vrai pasteur, puis na classe, il y a un faux pasteur. À deux côtés. À deux côtés. Tantôt faux. Tantôt faux, tantôt vrai. Denis laisse. Tantôt vrai. Tantôt vrai, tantôt faux. Denis laisse. Merci, Nazwan de Gonapso Mpandi. Merci beaucoup. Nazwan de Gonapso, sœur, bonjour. Bonjour. Comment on a? Comment on a Karine? Nani? Karine. Karine, yebsepso nanu. Oyoki makamto sola apona ram na makam Denis le salobi pona mwana Marie Misamu. Yo ponto lobelani. Ah, mboko bazokosela kaka basala nzambe makambo. Eza kaka toujours kaka bazokosela kaka basala nzambe makambo ya lokuta pona kobebisa réputation ya ba pasteur na mboka. Puisque ba pasteur pena na mboka oyo soki ba pasteur te mais ça passe pona biso. Même lobi eza Denis le sabi ke Marie Misamu atika mwana mobali moko babota na pasteur moko ya abenge pasteur fantôme aza entre Pongabi na Limete. Eza makambo ya lokuta. Denis lesi alobi eloko moko te eza kaka babebisa réputation na ye ya basala nzambe na mboka eza makambo ya lokuta. Denis lesi akoloba ndenge wana te alobi ndenge wana te eza nango lokuta. Abi eza vérité ye Marie Misamu tayebisa ye akenda kobote na Belgique. Ah ya solo eza lokuta lokuta. Eza lokuta pona nga moko eza lokuta. Atika koloba makambo na télévision. Abomba kaka. OK. Merci ndeko to ndeko Mpandi aza méchant koloba très fâché. Komona ni ndeko na ngai. Nga komona nga Azaf. Azanga? Azaf yebsepso na ngoloba ni. Komona ngai. Ngoloba nini na? Bon ngai na ngina lobaka pona makambo oyo ya mukanda ona tseli boso moto na ngai oyo. Parce que mukanda oyo nde eza boye baotekela biso ngona ba commune moko net commune Masina, commune Kimbanseke, commune Nzul, commune Matete na commune Ngaba. Na monta isu commune Gombe apparemment bomo bimisa parce que baoteka ngona baramoto. So ngana yebite mukanda oyo baotekela biso ngo $20. Est-ce mukanda oyo eza ba bourgmestre bango moko ne ba bimisa nto pe ministre ya transport ayebi mukanda oyo. Mais yo sombaki yango faut yeba ti nzo enanya. Bisa biso na makasi o sombite bazo kanga don na décret mo ba commune na tangeli wana o leka te so za mukanda oyo te. Alors si manabiso o somma to mo na o mo tekela biso so ba taxe mususu na na poche na uti o somma do somma chaque jour oui chaque jour 500 francs. So na ba parking na biso pe to zali ba tekela biso ba jeton. Ba jeton na ba présent parking wa tekela biso pe ba jeton na 500 francs. So na nyonso wana tozo ebate manini yango eza mabe nini yango eza vrai. Est-ce que to tikala kana ba jeton na biso to tika na ba oyo ba to transport ba otekela biso ba 500 francs. Pe mukanda oyo monsieur ministre ya transport alandela ngo nango. Est-ce que eza pas na mona oyo eza ba jaba buku mestre ne ba oliaka yango. Alandela ngo parce que mikanda oyo to lembi $20 ça coûte beaucoup. Ya mbongo ebele. Bongo pona makambo Denis salobaki Marie Misamu atika mwana mbali olobini. Bon, makambo na bango wana eza bongana na ngai brana ministre biso ya attente ya olanda makambo na bango. Biso to se bazana seke brana madi to suka wana oya bango wana eza ya bango. En tant que humain de kwa kufa alobate katika mwana lelo bazo révéler katika mwana mbali abotana pasteur. Bon, eza to ala Congo biso ba Congolais so muta kufi sima mambo mara ebele do to yebi na biso ngo. Eza ngwelo kwa okamwa te so ba lobi bon Sénégal normal. Eza to ba Congolais. Ok, merci beaucoup de Nathan Kifuta. N'habite bandeko balobi tozo koba isona biso il paraît que Denis le Sabi Marie Misamu botana pasteur moko arabenge pasteur fantôme babota mwana mbali mwana naza Belgique et inquiété ba chrétien et inquiété église corps du Christ Maria Zeo sela nzambe soki abota est-ce qu'il faut publier bon na ba télévision est-ce que malamu to mabe ça dérange beaucoup yango moment to bito sa baladeur oyo bandeko ba ebisa biso nanu acte wana Denis asali mabe to asali malamu et soki mwana azali bozana bosenga komona mwana po ya biaza besoin mwana pe mwana moi tinel pe mwana moi unité maman kufa mais mwana quand même azali et sunga pe et ça moi bien bandeko na biso bazwi diplôme ba olinga oloba mingi te mais ngati na bon félicitations ya merci bazwi diplôme bango ba oloba makambo te donc il fallait pas le makambo diplôme na bonde bazwi Nathan Kifuta merci pas Fiston Bassène de FB International agence à Solo merci le vice Cyril Arsène Modabi merci Christian Soumani Christian Soumani code etikala percé likolo nano ekiti te Christian Soumani azwa
Donc quand tu as qui félicitations qui s'est souvent de soutenir yeki toko. Toza awa toko ba isona soto kita toza bande comme susu par rapport à si gens soto le bealelo. Taxe au ram mais autres ça peuple congolais n'était pas konzambo ka ti siko na bazu solution te et puis Denis Lesi réaction na mission par rapport que Marie Misamo tika mwana mbali ya botana pasteur et pasteur anaza marié tokozwa vie à batu to les cas souhaite aux solution Kilongo TV. Marie pour kufa comme ici là non rabatu te ba musuba kufa kombeke na me ya Marie Misamo za la kaka ya Marie sala non ndeni to beta liswana na era maka osekate lekina ngai il faut no ezaki no ngabi ya Marie okufa me awa makambo etikala ya Marie Misamo ya Marie Misamo kombo na yo chaque année kaka ne balobaka kombo ya Marie Misamo na osala non ndeni pour kombo ne filate Marie Misamo a légende. Comment Marie Misamo, et de chaque année, il parle de Marie Misamo, c'est qu'elle était un nom. Marie Misamo, elle était un nom, elle était une légende, elle n'était pas n'importe qui. À Kwayaki, à Vizemi, et tant que Moutou, à Boyaki n'est qu'aux à la Cayenne, à Keinaye, à Boné qu'aux à la Cayenne, à Boma, à Belle, à Boyaki n'est qu'aux à la Makina, à Boko Naye. À Kei, à Botimwana, ceux qui a publié qui m'ont Kilongo TV. Kilongo TV. Est-ce que croyez-vous que la famille Ngolo, avec le fils de Marie Misamo, ils viendront ici devant le monde pour exposer Marie Misamo? Que moi, la Marie Misamo yeyo. Et puis Marie Misamo, pour votre information, si elle a caché le garçon là, c'était pour prévenir ma foi ya bas. Et ben voilà, toko ba reportage na biso taxe au ram mezolia biso mutu ya kosaganate et puis makambu Denis Lesi alobe ke Marie Misamo abota mwana mbali na pasteur fantôme. Toi ndeko moko s'il vous plaît président ko poussa na mbote ya. Mbote. Et se présenter. Ngai Ogi Ntseke. Bon en fait c'est pour mango et ça on peut vrai. Et vous avez tout le monde a faux. Donc, tout ça, les mal les aranini, comme ça, donc, donc, il y en a bien qui Kamango, et vous avez tout le monde a faux. Donc, on a le bilan, mais les mal, nous avons des amis bezani. Nous avons des amis moi je akufi amnaye ki kopema après ce combien des années oyoyo ko lubaka point négatif na ye na miso bato na ba fanatique na yo ba lieka ye mabende nazomona pete za ngwana ndeko na biso passer biso passer de na de ile so so la na pas warrior pas ba warrior voilà pas ba warrior ndeko lobike azaki camarade na yo aki ami team na yo tango bande ko sa makambango yo bande ko lobana nini etango ezaki lokande si wa ipi petit na yo conseiller na yo ke mosena nzambe ba dili maman ndo sala ake na Londres ki makangu na mutukuna ayebo ok tanga yaka na ba gaila biso aosa balbon mo mbali beta ba nzadi ba balbon mo simba pena mo bien te simba bien de par rapport à balbon ne lekaka etango conseiller na ye obana ko yebisa ye nini yebisa biso Denis Lesi o bana ko yebisa ye bana ko bo ko sala po ko mangoloba ba vérité na ye ya ba vie na ye o azaki nango muso akufi de to ba yo landi Denis Lesi bien oui dans la moi direct ne mon auto là vraiment direct na ya conseil azolo bande vie ya Marie Misamo ando pesa conseil to ba vie ya Marie Misamo que ninga kina Londres ninga botra na zoazemi mais tant bi passer mutaboti si que tu as limité bobo tera kombote oui pasteur fantôme téléphone alobi attiser tellement pasteur fantôme mais comment muto ezali yena to bi pasteur fantôme bon otaka kombo na le baka clair pour moi déjà zali et ba le baka ko so pasteur Sony ba pasteur Sony oh ce que pas so mbiye so nani so pasteur mutom le baka ba kombo to bakamba moko oh be masu ni pour so lobi da nyonso lobi da nyonso le ko bo meza souté pasteur de laisser le badara kombo to bataki Marie Misamo doit être star que après moi on hérite à botaki la pasteur intel et ça clair comment moi na ayebi comment moi na te to loba te oui na comment moi na sika yebi pour le bibi za kamba na ye tia boti tutu ya ye po na niveau avec ça sur ba photo ya bolingo asaki na muta Londres wana
L'émission à la photo la mascotte. La mascotte, la photo à la ici. Pourquoi comment on a battu? Pour ngai, nani a lobé l'histoire en à cause na raison. Pour na l'histoire au moins neti. Oh, muto yo akosaka na muto akosate yebanaka. Mais ninga zo ba bête l'histoire en donc a yebi pena histoire en bien. Parce que solo bina woti. Mais parce que fantôme ça bida ici déjà ou bimisi na miso batu. Marie comme lobité. Pato lobité boye na sima. Yo boza na pire parce que des oza muto yo mon oza na mai misamo. Yo boza pire muto no mo boye. So souffert déjà que ah ya passé un tel akona na ngai ya slaka boya solo bano se bima. Biloko na miso batu. Tout est balabsuka. Soyi aolo ba onte na miso batu. C'est que aza en quelque sorte aza péré azo ou bien azo sala ngo cop pour attendre kombote ba passer quelque chose. Bon, en fait, nous avons tellement de gens qui mais les gens amosa neti aza péré mais a pérété pour cop kasi pour moi na otanga comme na ote so pesa mbongo te so pesa mbongo na otanga te et combien ndengwana oui au cause la raison mambo lobby au cause la raison mais ça déjà n'attends pas ça passer on a ces cop c'est passé on pas landinga il on peut son mbongo te oh et on peut ça ote tanga kaka pour atota ikombote so bimisi ngai po parce que wana taba ndolo bika mwana watika ye na bandeko passer fantôme donc bandeko na ye babi ke tola muna mai misamu ezaki obatama yo biso na miso batu donc c'est sili ngata nga passer wana biso pas ça so za azuya masima au moins loko kopesa imbongo te oh ya kopesa ite wapesa ka po boma moto mamoto ni oboma posto yebi ko bana ponga bi ti yo kina 12e tu es bani à la passer ce parce que passer celui déjà azana ba di on ba que mon père celui tout ça mon père na mai ça donc trace zali to ke boye passer mbi ekuna ai pire ba za ma di on ba ngo boye ba mo za ma sambe to boye trace zali to ke donc Kebo mono yo bimsa kombo Denis Lesi yo bimsa te yo ko akoloba ngo pamba mais conseil nyoko pesa pasteur Denis Lesi pasteur ba warrior et l'homme de pétage Olanda kende ngaloba kana na pasteur Denis Lesi moi ndambo mais pas ça na vraie boule ngana yebi basala nzambe to muto asala nzambe bazaka na moi altitude moko boye moi ouais moi lolenge moko boye na langage na bango za moi modéré donc voilà ya mona ta musu na pesa be basango bazaka ba tamu be mabesala mais moni sango atoji chef de l'état so ayepe me na ye azaka langage wala changer te attention longo awa attention na totali fatinde akina papa Simon Nkamba ndo centenaire azaka na attitude na ye wana mais sikoyo ki ba kosala nzambe oyo ya bino to so yo osa ba forme changeaka lelo za forme mususu lelo za forme mususu ozaka wapi lakisa biso to yeba oyo zalaka pour kozako papa ça ils ont combo biso tozotala nga totala kibomoto no est-ce que mutu kwa ndetinga on a su pour motama o mama maladi banini ata loboko vraiment tozo la na biso na koyana ngate na koya te reprier ngate e ba no ndenge ni plengate les conseils nous PC papa makama Marie Misamu a continuer na logique wazo ke na to atikana conseil on peut ça le roi ça bandaki déjà le roi ça bandaki yango pour le roi ça bandaki a continuer na tina suka eza mokumba zui ye mokumba ye moka ndimi yango liko bandaki déjà ko dot na suka ba fanatique ya Marie Misamu ba ba ke après rite to zana mona moki qui pas comme on a un tel pour te bien que azana mona qui pas mais comme on a un tel pe mboko lobi gabi ba situation na Belgique soit bossa na ni en Belgique donc au tangi de na ba site donc le baka que mona ngo comme on a un tel abota yena pasteur un tel c'est tout ici na ngozan clair c'est simple comme ça moula été to suka wana. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tozoko baliso na biso na mwande ko moko ezana profiter na saluer Irsil Diambu. Irsil Diambu na biso merci pa na yo, merci Fiston Basende. De ko poussa na yo Nathan voiture ezo na sima. Voilà. Et bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Kombo Isa Clemses Mavinga.
Ndoi. Yebisa biso nanu par rapport à l'isolo ya Marie Misamo yoki yango esali onde. Bon, l'isolo ya Marie Misamo toki on a ba YouTube, on ba télévision mais ça biso motema pasi par rapport au pasteur de les autres qui est allé Moui Boina Libanda, ils ont bien été. Attaque un pasteur, il faut assez respecter. Moni, pasteur de Nilesi, veuillez m'excuser, pardon papa. N'habitez aux arabes pasteur, aux arabes pasteur, tout au commandant Moutama Boké na YouTube. Boké nande. Parce que dans tous les rabos, tu vis de loin? Oui, pour tous les rabos à Lobaki, tous les rabos à Lobaki, en tant qu'un pasteur, il faut se respecter quand même. Hein, mon frère Raïm Maving. Monsieur Mtabi, même si ma botaki moi na moko na pasteur moko, ma beni asali. Oya botaki asali ma bete. Oya lobinda asali ma be. Pasteur oya bote na Marie Misamo, il asali ma bete. Mais oya lobi que Marie Misamo botaki nda asali sumu. Bon, ko bote Marie Misamo ya li sumu ten. Après mon tour biso. Après ba posa nzoto après ba sentiment nzoto faisala. Mais Denis les bazan ba sentiment nzoto azape na posa lo ba pe vérité. Non, vérité attaque mon taxi a koufi bikala déjà. Non, il faut la vérité dès que Aza vivante. Il faut la vérité naie. Vous en comprenez? Il faut la vérité dès que elle était vivante. Avec qui non Marie Misamo botaki boina bosko muntu a koufi. Plus de 3 ou 4 ans passés, je ne sais pas. 6 ans passés. Parce que l'élo 2021, on va dire que non, abotaki moi na mongo boina passé fantôme boina moni au pesa bato. Hein quand même nini oyo olingo o la biso quand même attaque un pasteur. Au moni pasteur de Nilesi wa papa. Soki ba makambona mike on atika ngona no zongela na Bible. Tantôt, on comprend la Bible bien terre, on a la Bible. T'es côté. T'es mon frère. Côté oui, côté même côté ils ont un côté et de côté pour dire que tu vas continuer chemin na bango et c'est mon cas sonika futa na YouTube alors on besoba rien Moïse mbina YouTube on besoba rien pasteur Mutombo Marcelo non ba pas la Bible. Tu vois? Baté bandimi, baté ba. Oyoka pété o Denis les sabotana chanteuse boetona danseuse. Bon, koyoka na yoka temina mona ka Denis les akina ba na orchestre ba musicien profane to bien ba musicien profane. Yo okipa papa Robin Mundibu. Ba sengela yo en tant que pasteur ba sengela que non ba danseuse ba bina. Yo po osepela. Ibisanga. Azape mutu neti ba Marie Misamo azape ba sentiment ne ocholoba. Atika biloko wana a changer sujet a changer dossier après ça ba vie na YouTube ba base a changer makambo. Mais soki Marie Misamo botaki pe mwana na pasteur moko ko zape intéressant ba tupe ba yeba Marie Misamo azai star. Te yo mabete ko botana pasteur moko boyo mabete ça mabeke ni po bombaki. Po bombaki nde mabe yango mais ko bota Marie Misamo na un pasteur moko boyo mabete. Ya mabete yango normal. Ba moi si personne mobile ba botana bango oleki aboma mwana. Mais atiki mwana mokili ya mabete mabiza wapi Denis pas encourager boya ngote alobi ndeke mwana na zabal tika za libre po Denis za papa ko sauver pe moi unité ay bagatanga kiso atanga te moi minerval mboyo na Denis les mwana comme lena nani ay en télévision ba vérité que non pasteur Abima Vinga yo botaki na Marie Misamo omoni eza bien te mwana wa souffrir zo mwana wana tsa place wana te selone alba ke mwana za posa mo ba crédit mo ba numéro ba c'est à souffrir ata na poto ata na kini c'est à souffrir ya zo ba atange noko mwana noko ya za Mukongo Denis za Mukongo embokani po mo sa bien za munyanga zo pa mo za munyanga to aza Mukongo ya mboka nini conseil nyoko pesa Denis bon en tant que pasteur de Nlesi na ngai mwana na yo leki na yo comme ça peut se no tika makambo wana zongi la Bible bien réfléchis ils ont cette église ils ont bonne forme bandimba zonga susu koto ko mona nzambe ko to mona nzambe makambo zoba wana tika ngo po omoni ozoko mikitsa tina niveau mongo boyi bien ti tanga e mwana muke pasteur de Nlesi mfo banga bakutino ba Denis basunika futa banani mais lelo yo omikiti siti lora mutu moko boy abani ma nzambe sika il a bien ti papa il a bien ti sika makambo wana sala chemin na yo sala makambo na yo po izala bien na tu musu makambo wana buzo wana ba YouTube ba nini tuti to boya sika ngo nyango suti pasteur ba wario wario na l'église na ye makambo na ye. OK, merci beaucoup. Voilà Nathan Kifuta na peut-être OK côté nini on doit citer par là. Merci Nathan Kifuta.
merci Gauthier Kele, merci beaucoup. Mame Miline Zemba, motema tous pepele ambetolo. Jean Didier Motonankolo, Nabosa Nyote, Nabosa Inte, merci Kouago Belisha, la maman d'Eric Randi Louawa, un enfant pas comme les autres. Merci Angèle Kinkela, merci Fiston Bastende, merci beaucoup à maman Nathalie Zeko, merci Fabrice Nteka, le boss américain, pasteur Kossi, na Belgique, na Boss Télévis, Cyril Arsène Modabi, les garçons capables, plus fort que toi n'existe pas. Merci Mingi Fils Kinkela, merci na Bafantu Arabi Mavinga, papa Michel Bombele, et puis Mikilia Solo, papa Michel Bombele na maman, merci Panayo, Ariano Chesco, merci à vous. Tokutemba sima numéro ya sika izaika mwana liste ba denile si asali mabe asali wapi alobi ke muninga na Marie Misamu azaki abotaki azwaki zemi ya pasteur abotaki na pasteur wana mwana zaina Belgique lelo azana besoin mwana na azaloko bana nyonso bayebaki mwana Marie Misamu atikaki mabe eza wapi bato bazo reprocher Deniles qui a commis plus na baje ya base qui makambo nzambe bon peut-être pour une politique wana. Pourquoi vous reprochez cet artiste? Ah, c'est pasteur na habité tozena na tangi futa tokutemba sima numéro ya sika Kilongo TV. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, à besoin de Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a un Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Tangi. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake Flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité yo moto olula kozala na lix yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna okozala samsi ozakaka na mikili ya poto ba chambre bien équipée ba mbetu ya kitoko ba salon ya qualité et surtout ya confortable mbetu olali. C'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngongi ezate mulunge pe ezate ML de Paris souka ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place acha mutuka eza kitoko zala no à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna te désordre te ML de Paris kitoko botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te bon niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier au badi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epelimba moko
wana papa Snell ayoki mbala moko soni. Botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo. Ebongo soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani yesu. Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh. Oh, papa continue suki. C'est na défi. On continue suki. On a comme si na bandi papa. On continue suki na papa. Continue suki na papa. Suki na papa. Suki na Mama, akati suki ndenge nini? Osali produit nini? Mama na ngai, tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki de na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le rebi produit osala suki. Donc comme singa. Nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso.